moi ba moto wana quoi yango bomoni na isko kupakola boye I feel so good kitoko na purifier siko elongi nanga. Je vais vous montrer comment est-ce que en secret ngate na serazaka. Tout na longola ba youtubers ebele ba longola mais ba bomba koloba. Voilà on a la vidéo juste pour vous montrer comment est-ce que I shave my face. Voilà bien, on dit de retour à première dame look. En d'autres termes, maman comme star ya papa, mais star à papa na Katia. Donc cette vidéo est faite en lingala pour nabana mboka na kolaksa comment batu belé boye ba quitter ba jeune fille pe ba kokaka ko shave ko raser ko se raser mais batu belé ba ko se raser bien te yango soko se raser tika bat na ba bouton et tika bat na ba biloko et belé je vais vous montrer comment est-ce que en secret ngate na se razaka. Voilà, en secret, moi-même je me rase dans l'axabino nazaka vraiment velu na mutumoko araba poil na ba poil belé alors ni longi ba poil comme ko botangi belé ou bien botaki belé na comment se raser ba place mon juste sensible là mais ce qui est vrai na rasa maboko na antena l'axabino maboko na bino mo bomoni comment est-ce qui nazalaka velu et puis makolo na chef na kata na rasa ba poil ma polo wana na lobela ngo. Mais nange kana laksabino na routine ya lelo comment est-ce que na srazaka elongi pour dans un elongi lisse ko éviter ba bouton ou bien ko éviter ce ko se raser bien te na babilo musu ba passer la nit ba gilette ba rasoir big wani za ba papa pour ba papa na ndefu na bango eza makasi biso ezaka juste moi suki moka mukeo ebotaka awa ou bien ba suki mususu ezobota partout oyo pe ozolinga ngote dans laksabino comment est-ce que na serazaka à la maison tout doucement na coulisse en secret. Voilà, na kansaki vidéo et que ça vraiment intéressant. Batubele batu na mon numéro 1 au srazana nini na serazaka na ne ou bien vite ou bien eloko bateka ngo partout na ba magasin na kansaki batubele ba ebiango yango oyo ngape na ute kusomba ngo po esila ki na somba ngo chaque fois juste pour dans un stock asika na sale la caneur na sale la ka simple pour na purifier longi nanga après avoir se raser et puis na sale la kapeli sous wash foam pour ka na kolongola ba biloko utiliser quoi pour la soukouli longi bien et ça mousse et ça forme et ça mousse mon boy ba sokola na ngwe longi et ma vraiment na genre quoi il y a mousse et puis en dernier na salelaka oyo bakate la makiki pour qu'on se raser pe côté mo ba makiki tout ça mais un mot souza ba poil mo ke ya koto ya moi makasi au se raser nango même technique izo quoi plat yo bien pour na ba oyo ba za mandefu makasi ko sel la ba rasoir big T ba crème doux oya bana basi ezali o ko trouver mon ba shop partout yo pour se raser ou bien pour éviter ba mandefu botao ya mine ou bien makasi ou bien ce ko se raser na rasoir big seulement et tikaka ba benga onini et ça là que ba mandefu ya bota na ba bouton et au sala ba bouton ba blo moko oyo ozo disrete na elongi na voilà nangena laksabino routine nanga ya mandefu na laksibino ba produit na sala la kanaza na simple oyo pona ko purifier elongi et puis naza na ner vite et loko nyonso eza crème o bakate lango ba poil eza pona elongi mingi muso eza pona makolo soko zoke pona yo ezala neti ya elongi otangi ba instruction s'il vous plaît batumso batanga ate okosale na okabongo tala oyo basoza mutapona yo eza po ya mafuta opona ndeni ni pona osuza ya sensible bien sensitive na ba produit ya boye et tout ça
éviter en autant vraiment ba conséquences ya ba allergie pour yo moko éviter panzoto nonga na eba ya nzoto noté ya ngonga na yebisa bino autant ba instruction avant ya ko banda ça là sans plus tarder toujours bandage vous montrer na sokola ki longi na ngai et na la muka ki maintenant il va faire 10 heures tout ça 10 heures na sokola ki longi na tongo RC leki maintenant ce que longi na est vraiment bien sec na zo procéder na ndenge na salaka rasoir bien na ndenge na se débarrassaka je na bendi bomuna moi awa na laksabino caméra zoa na se bomuna bomoni ba poil ezanga awa na monoko ba poil musu esalanga mais nazana ba favori belé na lobité ki bokata ba favori ponga na linga ba favori nanga donc na se débarrassaka na ba poil ezaka annoying ba poil eza vraiment ennuyant voilà ou et puis ça kanda ta so poudre ba poil telemi a belé et tout na longola ba youtubers e belé ba longola mais ba bomba koloba voilà on a la vidéo juste pour vous montrer comment est-ce que I shave my face mais kuto yo na simba te kuto pe na simba te mais na simba mimi kaka zone oyo. Alors sans doute on commence cette vidéo, cette petite démonstration. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? For you, for you, for you, Voilà 20 minutes plus tard, on a commis prête siko, on a se débarrassé na crème oyo, comme ça bon mona ndeni ba poil on a l'accès bino awa ba kotonions tout et kolongo. Kotika produit vraiment mingité ne longi, juste 15 à 20 minutes, vous avez besoin ya longo la mo. Ce que ba poil na weza makasi okoki ko tika moi un peu pendant longtemps. Bon, on a benda vraiment un des autres à poil. Après avoir installé un eloko bakate la maki qui pour longo lango produit otika la kaka ne longi net bakota bazolo est vraiment évident que utiliser loko. Alors nazo ki osoko les longi rapidement après je reviens tout ça la forme tout ça la eloko na msu ya ko longo la ma produit bien na elongi après tu ko tia purifiant na elongi na biso na ki osoko na tu osoko les longi. Donc on a jusqu'aux serviettes là. Oh, ça fait du bien. Voilà, après avoir qu'on les longues, moi moto mo ke tikalaka toujours les longues parce que loko tout ça les taka et kata ba poil donc ba sala on mana ba produit mo makas pona sko ko si ça ba moto wana ou bien ko tikaka pona boité pona ko éviter. J'espère que bon moni bino moko nde ba poil vani za kinga we longue metikali très bien sans poil na ko zo siko forme
oyo eza neti mousse ou bien elo monde bino bolibo benga ngo na type photo nango bien vidéo nango bomoni yango oyo eza na vitamine E na eza na rose A donc eza bien vraiment pour na ko cool down ko kitse longi na biso ko longola ngo mwa ba moto wana quoi yango bomoni na osali la forme oyo eza ekataka ba po mandefu te esa lelo te mais eyaka juste voilà na se débarrasser na mwanda mbo ezoenga monoko mpona mekoloba yango siko yaka ko cool down elongi yaka okomisa elongi mwana température moka bien après wana naoki osokola so elongi na nga na débarrasser yango na baproduit oyo nyonso tout après nakoya kosalela purifiant esalanga bien déjà na elongi naki osokola elongi na absolument fraîche esenga mpenza bien. Là en tout cas on a retourné sur la serviette après avoir colongo la forme wana yango mais ko cool dans so longoli mousse ya lavage ya elongi faut que sukoli elongi siko na maya pio pour maya pio ndé ça vraiment kimende na zabo je me sens bien na sukoli elongi na maya pio siko na pansa maya après na ko purifier ka elongi après c'est bon ni si on a commencé à boire une fois par mois voilà monde ça là. Yeah. Voilà, peut-être biso ba congolais belé vraiment mambabo et tout ça là en mingi tema. Soko ngo kata ba poil no landi vraiment ba étape nyos tunde na salibo o ko éviter ba bouton ba tache ezaka te ko zuka rasoir biko katika mandefu bio kati ba poil elongi koko et sili sala ngo vraiment na lolenge sala makapona ozana résultat moko bien après ce qu'on dit na salibo na ko tika boité na zozo siko simple o yaka ko purifier elongi bomoni ndenge ezana vitamine B5 ezana vitamine A, skin loving ingredient, ezana elomo artificiel te parfum ou bien couleur moko boité babakisi, eza bien pona ko neti boye ba por na ngani ospe fungwami na ozasiko Nivea. L'angette nanga Nivea ndi mikolo nazo enjoy yango bien parce que eza vraiment gentle, eza gentil na elongi yango nde liboso nazaka osela ba l'angette musume depuis na banda osela ya Nivea on a mona vraiment eza très bien yango nde nakoya kozwa sikoyo simple oyo purifiant eza lotion nde nakoya ko appliquer yango na elongi nanga en dernier ezaka te qu'il faut osalela ba Carolite il faut osalela ba mafuta biso ba congolais to yebi ba madame ba boy ba jaribu ba mikako mon babiloko wana peut-être za na ba vitamine musu te oyo ratakanisi na babiloko bo simple oyo eza produit mo très simple ba ingrédients naturels na esko ko pakola bo I feel so good kitoko na purifier siko elongi nanga après wana ndezana makambo esili masolo esili moni tango uzabwata so tie maquillage na otita ngolongola maquillage pour na ezala déjà bien travaillé ezate ko ozo maquillage ozo baksa likolo ya pomoko ezana ba saleté na ba biloko ebele beauté long nanga vraiment ndenge komi na ngelo na po eza lisse na sina l'accès bino ndeni na longola ba point noir ya elongi lelo pe na tongo na longola ba point noir nde na zabo elongi nanga ata na point noir moko te so na mona vidéo nde na longola ba point noir te pour que olukango omona yango voilà botala ozana na tina tiki ya rozo salela o savon éclaircissant o iloko pour na oza soko za pona au clair oza muta clair tikala clair oza muta mwindu tikala mwindu mais bien kaka zwaka soin ya pona yo ndenge ezali. En tout cas bomoni yango ekotimba mon elongi et vandinga mbamon elongi pe e kauka eza cleansing. Oh my god, this is so good. Depuis mana banda sala ba vidéo sur peau na apprendre absolument beaucoup. Pe j'espère que bino pe vous apprenez avec première dame look.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en lingala. Un avis qui va vidéo pour ça la Laetitia Noura, Issa Raya Lolo bien Mireille Moudipan Emilia Gualdino Bino Nyons tout et ça la bino vraiment bien makasi. Merci d'avoir suivi. Un soko limba vidéo de plus ya boiba secret nangamoko ya mikeza la dévoilé kobo sanate koko mangwana. Je suis là pour vous. Ensemble tout lobaka première dame look maman a commis star à papa na Katianda ku bisous. Mouah! Blow. 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 Good, mama. Yeah.